Bonjour, bonsoir, ça dépend ya air bozo tale da biso bisika bozali to pesi bino mbote ya trop ba fan ya maboke na KNB News balobi KNB News ndema kambo émission maboke bongote ha balobi toujours bozala connecté bozala branché alors lelo botuna kanga rozo kito nani lisusu aye lelo to elibino mutu moko spécial invité spécial kaka ndena lobaka batu nyonso balikaka na plateau nanga abazaka ba spécial pona ngana pona ba fan ya maboke. Donc on a awana le président Apollo Noir. Bonjour président. Bonjour Rozo Kito, bonjour Bana Potonyonso, bonjour Bana Kinyonso, batutu na ba différentes RO bokuta na occasion Yolanda biso. Apollo Noir na bino papa ina na bino ye. Voilà. Président. Papa ina. Yeah. Papa président. Ina. Ouais. Ça va hein? Ça semble aller dans le Venzamba. Mon biso bato to arana kanzambe to polarate. Biso to aba victorieux, il faut que ça ça. Bolobaka bongo. E biso pe to babo popena to za bongo. Ba vrai bana nzambe. Ba vrai. Président. Bino babata makana si makombo nzambe. Ça nzambe ma donc. OK, bozala bi makamna bino pe musona si. Mais comment nzambe nde botombola pas za leader. Bon, néanmoins omoni po mukolo suka ona ngape ana osenga venzambe na mukolo suka ifo ngatanga na za mutasuka ono okufa. Oh. Mukolo suka ndebo ba mukolo suka ngasko na za mutasuka peno ono okufa na ta peno linga kota lo na TV yete ya bando kembisa baninga yete po jugement wana RSA mangana za. Omona na mona pena te yete. Oyo ça va quand même. Il faut à robot mané normal mais hier à rouler dans césarienne. Hier pena rien hier faut abima morné. Hier faut fausse couche donc fait ça ma bon mais le roi ça la grâce ni na batunaye et puis na batunyoso o ya lingi. Voilà toi on a choisi puis biso toza banane poto juger nzambe. Mais biso pena toi pena ba vrai chrétien pratiquant. Ah président to le cannabis au kaka. Président est-ce que toko ba parcours na yo ba fana maboke ba président apo a utawapi pour déjà ba yo ka déjà combat président wana président ya groupe. Donc président aibisa biso na no parcours na ya banda monde ar wapi pela ba groupe ni no leka. Ouais déjà ko le kaka nde batutu ba bandara to bandi ba théâtre ngona quartier na quartier déjà après quartier tu y a groupe parce que nazaki kizito. OK. Tu y a na église catholique paroisse na biso saintement na pesi ba kizito na ba noire tinyoso ya groupe ya bakanyoso kaka salamuni boyibika nde tozongi sezaka amani. Voilà après na groupe ka nena yaki ko embrasser carrière professionnelle. Carrière professionnelle nanga na bandi premier groupe na intégré que zaki groupe Sinark et pas président Caleb. Président bienvenue tout Keba na dit Caleb. Après Sinark na yaki ko intégrer les étoiles de Bobo. Par rapport à la vision nanga déjà ndé na bando lingila makam na bando na Sinark ya mo na ba logique nango ya na ba ndenge nango. Mais na les étoiles ne peine zaki c'est bon après on a eu intégré les étoiles logiques exactes. Na les étoiles toi na philosophie na biso moi tous les groupes ya na philosophie nango c'est ko philosophie na ngana nenga na lingila makam na mo na Sinark ko ndene tika. On a Sinark ko kima te po makambo po kuna ba travaux za makasi hein. Et les étoiles qui Sinark na ba travaux. Et ya solo. Les étoiles qui Sinark na ba travaux. Les étoiles Sinark ya président Caleb. Sinark ka moko ya président Caleb. Les étoiles de Bobo et les qui Sinark. Ah bon? C'est le plan formation. Oh, mais pépinière à théâtre congolais les étoiles. Bon. Pépinière totally la majorité bana tout les cas na école il y a les étoiles de Bobo na PC président Bobo Manoka les tout puissants du théâtre congolais. Bonjour président Bamoto Sikozali président Bobo Manoka. Bana nyonso o ba les cas na les étoiles biso tout émerger très bien. Sinark oui les écoles à Bastar et bimisa Bastar. Mais moi na nini oyo yebi a uta Sinark pe na boye na terrain pas ali. Ah bah c'est belé to yoka bango. Tozo yoka nani ngana ko bando tangelo. Président Adailunga produit les étoiles de Bobo. OK. Président Raïs Lubula produit les étoiles de Bobo. Président Merveille LBG produit les étoiles de Bobo. Apollo Noir président Inini produit les étoiles de Bobo. Nan Moussous. Wana na otanga ba o eza pena ki na terrain bo ba betaka. Parce que toza tellement ébélé. Toza tellement ébélé. Les étoiles les a pépinière et puis na lelo président Bobo yaki na philosophie moko o yazo a instaurer ngo wana ko instauration te a imposer ngo donc pobo ça la théâtre très bien il faut besoin aligner les étoiles. OK. Yango bino ba yebela bino kana ba style moko. Biso ka so talika c'est style ka moko. O yaki Bobo. C'est ko mais batu balo ba rappeler ça défaut hein. Oui, batu balo ba ça défaut moni logique. Bobo ça limité.
logiquement mutu yo moni pour tricher bien il faut zamayele. OK. Pour tricher il faut zamayele. Les étoiles les aki style na biso nyonso le roi biso nyonso to ça bongo mutu na mutu foya na touche na ye président LBJR aye na même style aye na touche na ye ya sala ba pièce na ye ba titre na ngoza arabe avec ces bibliques et ça déjà loko ezaki na les étoiles te pour les étoiles to kana bandenge ya biso to kenda na ba titre mo bi ba Romain ba apocalypse pièce na bango tout titre na ngoza apocalypse ngape R na ye na zongi na ngaka na ndenge ba titre. Mais ce qu'on a tel na binga na koya pe na nini na ngoy koza ya mwasika balobaka ya rien de nouveau sous le soleil mais biso to zuka ba makamtam so eza ya kala wana to est-ce qu'on a retouche na biso eza passe pour na ça la plagiat c'est des 1 et puis moi na ina eza passe na ça la plagiat deuxième des choses eza passe pour na tricher histoire ba tout soit na ba histoire moka ya bongo to ça peine fort to créer ba histoire asika donc bato pena bazora temps et olandanga na Légir TV na ndinga libanda na Légir TV HD. Bato bota ba filme nanga ba mona filme nanga biso ezaki dernière décision ba mona filme nanga moko ele kasiko minembwe après minembwe bato bozwa ingratitude kalate na pesi DG na biso Jean-Paul Batabela ya mama Irène Maloba depuis États-Unis na pesi ba mbote belé donc bato bota pe ba filme na biso ba mona pena ke to luka to sala ndenge moko na batuté déjà za particularité puis nga na lobaki nga na sali groupe na groupe nanga na ba produit ezanga ba map donc made in Apo. Medine Apo ngamoko na ju bango basala no théâtre te ba uti parler au former bango na sikoyo na ko sorti taka comme groupe za club des artistes talentueux kune la makamba talent donc na acteur na biso moko Arnaud Mala président Hans Luzolo depuis Belgique na peso ba mbote belé mais so zongi no kin non ça la peine fort beaucoup tant on a mal na habité moi non terrible bon ala peine terrible produit Apple noir produit na nga donc ala peine moni peine brit nga mona jouer mubesu na bandeli sans invex bon petit peu de bere malem beti lelo yo pas so kana meme aketi kana tournage moi ba jouer c'est apo kaka président de la biso continue la biso le roi bat ba commencer nga essayer que peine que au senti que formation ezali donc on a ce que ils a par rapport à la ligne qui les étoiles les bobo ouais président nayo ki autour lo ba makambo ya ina a ole kapena ina ouais naza mona ina nga sisa na ina en 2017 na sisa na ina omoni nga déjà père na biso père son âme ve na biso azaki soda biso bana ba soda na kale zaki bana ba soda ba bana moko boye mais biso siko to zaki bana mo opéra zaki pena ta oluka otangisa biso nga vana ya théâtre de na bando sa politique aki pena inikin na bandi politique G1 G2 G3 mère na biso ko banga politique ba boma ba na yo longwa inikin na yo ya IEC na yo sa marketing ba kolinga na IEC marketing na sepela kasiko théâtre na sala ngo na passion so na tena bité pour na valoriser ngo lisuna lukela ngo papier ne na kisko ya ina. Donc au moins que nous reprenons la costaud na ba papier donc la pena costaud so pour na makambo politique à tobi to tia mais ça analyse aux donc aux anon ko idée bon ouais vraiment banakin boyoki président Apo président Apo alobi les étoiles de Bobo Manoka balobi ko poussa na soko mokete na sinak na ndenge mabete wana analyse ya président pa uti na groupe to comprendre kaka bambote Caleb pour y nolo babo on a les kana sinak na les étoiles na lobby te que pour bato ba comprendre nga mal au moins na Congo solo ba vérité bato ba mono bato na Congo solo ba vérité ba mono ngozo politesse on manquer sinak ya groupe mnene bima avant les étoiles oui koza la kala eza ko yebate. Merci. Donc oza no pe kala moyebite na lobby pété que sinar ke yebite sinar ke na philosophie na ngo eza na logique na ngo mais na répéter na sinar qui na répéter na les étoiles non oui qu'on se retrouver dans les étoiles non les étoiles ko bukana les étoiles pe ko bukana te bon les étoiles pe no beta lisolo eza isu esiko te prendre siko les étoiles eza aussi là OK les étoiles mais quand même ba produit ya les étoiles au bâtiment bango ne no beta lisolo. So les étoiles on a senti poto zakin à l'époque pour matana scène yo moko ko ya pe banda tongo tipo quoi otiko matana scène il faut zala makambo esa le mano jouer place ni jouer wapi président Yam Sakangawa président Robles Mustador Akangawa chef Nabiso Samuel président Samuel Akangi koto o jouer place ni
donc lelo na bosa ne potanga mutu moko aza produit soit les étoiles président Jorvi Mwanda parmi bato basala musala bi ozo sentir que les étoiles les écoles mobo oyo et propulsa biso vraiment potokende. Ok, merci vraiment Bobana Kini Bayokio. Président, sikoyo comment groupe ça ko évolue bien, j'espère. Ouais, groupe 4 ça ko évolue très bien ngolo avec Nzambe. To putana déjà toi na inane na biso to to fêter inane na biso toi déjà na 6 films réalisés. Na inane. Na inane toi na 6 films réalisés. Wana na ya biso moko. Nzamba sala biso grâce au monde nga soki na zaki na kota ba musicien na ngana za parolier. Na koma pe ba nzembu na tekela na nga batu parce que le roi na zui don na zui chanson na grâce wana côté ya théâtre donc il y a pena na ba film ebelé ça la succès na Kinshasa surtout na chaîne na biso mo batu ba le ka ebelé parce que ils a be écriture na nga. OK donc déjà les amwa bon groupe pena ils na ngoko évoluer bien to continuer ka ko ça musa biso président combat groupe 4 4 ces abréviations CAT Club des artistes talentueux. So na kenda mingi ko pese ko zola ngono explication ya 4 en anglais, 4 en anglais. Donc nyau obiso to benga na lingala na français le chat, na anglais za 4. Donc nyau za animal domestique les plus propres. Yango moni biso to na to ça l'insanité te na théâtre pour to bata la biso to ça ba vieux belé. Pour na base. Pour na base, to apena donc yango ko munga lo belo moko. Et ça passe pour base la sextape nanga. Nga pena bo ba nozila lelo tam so robi mati na ba 2300 ce que imagine biso nyonso na comme ça 2300. Donc tu en attends de biso to yaki na TV to yo te ya population. To yaki to ya ko éduquer masse. Donc éducateur à masse ba benga biso zaka ya kombote. Donc to yaki pena to sala musala nini et senye biso to sala. Le président a profité na nini ndeto fongoli parenthèse oyo président. Pour na batu oyo lelo to moni théâtre longwe kopesa bato d'éducation et comme endroit moko ya bêtise au monde vraiment qui non bêtise moi est clair il y a propre présent au koloba mo loko nini wa poto kanga parenthèse on to continuer na pesi mbote pour question oh déjà lobiku na auto zongo et pas il y a Jenny la perle eboli maman na préfina Olga Mbamo éclairage public depuis Paris na pesi bino mbote belé au moni batu lelo ba comment luka batsa insanité na kata théâtre pour ba luka batalama. Déjà c'est important au moins na kala bato ezali ki to tourner na CD comme na moment moko e calé gloire à Dieu lelo to comme na YouTube après 100 ans vidéo na yebima parce que imagine toi après 20 ans au botimo on comme na 18 ans jusqu'au yota makambu yo papa bondo ça na ba 2018 2019 2020 imaginez au peut ça ban éducation nini donc biso to on a besoin to luka to changer au moni air changement yaka sozo zela ba peso changement ba tout ba changer bino ba linga ko accorder bino ngote donc nous sommes obligés plutôt ko imposer ba liboso na poto ezaki biso ba to sala moi théâtre mukia na français ezaki so boye nango bino ba français mais na lelo mo na pena ke comment et un public monsieur c'est pena na biso ba français et à peine un public monsieur c'est pena na batu oyo ba sala ka ba makam na bango wana gloire à Dieu mais tu ebi ke eloko eza bien ata lelo lobi sima lobi bien tikala ka bien pour 1 million so bomengo eza na ka 1 million mais ce que ozu ba faux billet il y a 1 million bomengo tam so après quelques semaines so batu ba rêver na bango ke za ba faux billet ba olia na bango ngote mais 1 million ya vrai ato bomengo après combien de temps c'est bimi batu ba consommer au cas présent 1 million président mutaba proverbe donc batu pena il faut pas ça effort ba comprendre que en face na bango pe non bazali boso politologue des formations voilà somme président moment aza sûr na ya makasi président sûr na président awo kumisa pe balo kumisa les étoiles ngo pe mingi boy président pièce ni ali boso o joindre les étoiles on a yebi ba côté wana po ba pesa yo vraiment rôle les étoiles pour les que ça problème hein la bêtise na mikosa te mikosa te et on a yebi sur les étoiles na biso ya kala ezaki les étoiles ya casting ya ngomoni pourquoi ngai pa na ngana groupe atanga moko président na le kana casting ba président belé lelo ba kanisa ke soki aza président c'est que ya na droit répéter te ya na droit ça casting a ole kana casting te mais biso pena ya katoye na pièce to bête histoire personnage à mutango esenga boyi personnage on déjà esenga mutumo na coiffe ngana analogue automatiquement no jouer pour rôle wana te no jouer ka principal te moment na lelo lokwa kaza président oui tableau kangama ye na ye les étoiles na joué na ba film na joué na si pas en arrière na joué na papier mouchoir mais film o etiré fait ça kinga mukie ezaki oru diamant
dernier film na biso tu que ça ndé za qui rek sans sourire après rek sans sourire ndé tu vois que kende na biso to que ça les marquis na biso Capernaum ce que président hein ndé ma bête hein ils ont encore question ouais ce que président comment est-ce que l'on va prendre l'on les étoiles makambo vient ngai Thierry Bozen garçon téti les patriarches depuis Belgique et Jocelyne Okako Fatou Machibalonza na les étoiles tu vois que l'on ezaki makambo biso tozaki nango besoin les étoiles bando opesa biso ti ah président makambo biso tozaki nango besoin les étoiles bando opesa biso ti les étoiles na batant ezaki pour ba peso rôle il faut ça soit aux sans esprit hein aux sans esprit ndoko uzwa rôle mais sans esprit aux apena yayo la muka la pongi ozwate za moi passi ba peso ndeni ba peso te donc pena il faut ça sans esprit soit human do du rôle mais so pena za ya pena za moi passi c'est président ça qui human ya ozwa ki rôle te et bon rôle na olo babato bazaki ba fara les étoiles biso to zaki ba fara les étoiles te biso to zaki nde ba fara ya groupe Capernaum ba fara les étoiles zaki ba président Muscador ba président Yams ba président Samuel et puis Nazui président Yams na président Muscador ezaki que mon appena film a Betty principal mais film ya balali ici esprit zaki ya olamuka au boulet mais au moins musu pena banda les étoiles ezaki les étoiles abetane ka principal OK baba ndo nuire batu musu na berère na lelo les étoiles les ate ba ko émerger te là c'est normal et ba ko kapena ko émerger te batu ba mesala kaka il faut ba kola na banda ko papa ko si pe de âge moya ki mukolo esenga we pour que ça foyer non OK au sali groupe 18 fois mais kufa otika lo sa pièce moko te ba komi fin non na lobi na kaka il faut se mettre sa famille battre les étoiles hein il faut pas mettre sa famille voilà Christ a commencé maman les ambiance hein les beaucoup il y avait la dodo bozene ambiance ngo ça la ka bo président ce ko film ni lele kana moment o film auto le ki salibanda siko eza minembwe mutu ezoleka omoni artiste il faut ba makambu o ezoleka na société il faut inspirer biso tous en a problème ya ville moko minembwe commune wana commune rurale na biso wana ezaka na bandinga ba este koto ba misu ba be non ba autorité ba pesa ngo Rwanda ba misu ba be te ezaka na Congo donc biso to moneka ma trouble wana to meka osalela ngo pièce nde to salaki pièce gloire à Dieu marché pe batu ba yambi pe na minembwe nde senga pe na ba yamba minembwe batu ba yambi minembwe puis minembwe côté biso batu lo ba Emmanuel Bolia Emmanuel Bolia Victor Chilombo, autorité morale, alors femme on a battu aux États-Unis, Christian Mimbu, Abiba Mimosa donc battu pena aux États-Unis au senti pena que côté par rapport ya minemu. Donc tout ça la pena surtout ça les films au senti pena que ba retomber dans ngezali, au moins appelle ba caprice watal ou ba côté Jenny la perle maman na préfina donc au sentir que moi répertoire pena comme makambo comme fanda nango poser président forcer les souter déjà c'est impossible pour nous forcer les souter naza artiste donc no kufa artiste ce qui déjà comme mon ndreyo comme ngade na comité rapporte muyombe gauche za ogumba biso nyonso moi ba tout batsa ba makelele rapporte muyombe gauche ogumba biso tout c'est que to communauté pour comment il faut battre donc to battre non c'est que to communauté nous sommes censés plus obligés ya lukaka ko travailler ngaso yé na rep oyo kutanga na la tarateni no répéter donc voilà vraiment la félicité au cas merci maman vraiment ba président ba répétateur ba yeba l'habitation na ba misu na bosani ba président pena ba yeba na lelo ba président de yanga na yebi na répéter trop or que art chaque jour et une évolution art chaque jour il faut tout apprendre yosko autant sou bando tema na 3 technologie ngo lelo comme senga biso il faut to que tout ça ba makolo yango moni belé ba osuka ka na maboki lo waka émission na biso za maboki belé ba osuka ka na maboki ana ni projet ni pensée au ça la série ni projet ni pensée au jouer na cinéma ni pensée ni projet au ça la film président on a question moko président vraiment répondre vraiment la question o ce qui lelo basaba au comme ministre ya culture et art et lo koni ni liboso au sala na art et là liboso no sala les ala na lukana mettre ordre na millier ya ba artiste na millier ba artiste to luka tout mettre ordre des ordres est tellement trop des ordres est tellement trop au moins na lelo ba nigérien ba évoluer par rapport na biso ça pourquoi ba comprendre que
et loko eza business loko to sala ngo na ndenge business c'est que nga il faut na respecter yo il y a qu'on appelle il faut respecter moninga mais au moins na biso lelo kada les vidéos yeba na mutu to mona mutu te kada les vidéos bino nyonso boleka ke na ebiete asa nani ndenani wa président po ndenani na ebiete c'est la pole non nani aluka base na simana ngana ya na TV na ya luka base te ngana ya na ya luka base te ngana ya kaka na sa musala na éduquement surtout toi ba missionnaire de Dieu nzamba pesa ngaka mission ya côté et puis ko édifier peuple na elo ngana ya na TV ka ya sala ngwana parce que pona ko luka ko ke musika na cadre ka ya chef de l'état qu'il faut créer ba emploi donc tout ça là est-ce qu'au groupe tout stritirango administration ils ont fonctionné groupe et ça et tambula biso ezate kuna so contrat tam so yé le roi kana présent ngam no signé te ngaba web ça après to so ke lo moko boye et côté biso 100 francs yo na 100 francs wana yo mbongo no tam so eza tam sou 20 francs nebi ke c'est que so ba kaboli ba tutunga ya par na 20 francs na suki wana ngate ke ngamoko président na lukana sa nyonso donc il faut to changer non ba makambo. OK président kami balé au sala na monde art oyo yo moko soko fandi vraiment bobi a ministre art oyo vraiment ce qui vraiment bête loko me biso pe tozwa pe pema tozwa pe souffle ya mi balé vraiment au ko sala soki lelo o comme ministre ya art culture et art non sangi sabatu tout hein non sangi sabatu nyonso o sangi ndeni ba artiste donc tozu pena ba artiste et comédien nyonso bon tozu ba comédien nyonso to ke non na différence ce que ko makamba classe tozu ba comédien nyonso tozu ba humoriste nyonso tozu ba cinéaste nyonso ba cinéaste bino banen bana ba projet ba yete biso projet na biso yango bino esenga ni faut to matérialiser yango esenga coût combien tu évaluer totali situation to calculer bon coût yango tozu pe ba comédien nyonso puis tozu ba humoriste au moins le théâtre côté désordre pourquoi au moins mutu aza humoriste mais ba comment obenge comédien aza na humoriste na pesi oka 5 ans belé au moins na bango isouté ebele au monde bango lisuti inspiration ici le moni ce que vous êtes humoriste tikala na yo kana statino ya ki humoriste so za comédie tikala no kana statino wana oza cinéaste tikala na oka wana parce que biso tozui chance tozui grâce ya moni nyose za ka ba grâce ya moni ko ke musika to ba ke les savoir ne même pas na za humoriste na za comédien et puis na za cinéaste. Parce que le président Apo, ndeto oyo kayoka kaka na ba réseaux sociaux ango président Apo le noir mutabarando yé vraiment faux mutu a solo la kana batu te abeba na batu président yango likamuni nango lisusu président batu babanga nga onandeni batu babanga nga parce que bakoka supporter vérité te Congo e koma Congo e obonga jour to comment supporter vérité au moins so yebité so yebito il faut apprendre mais mutu so yebité so yo lobi na ye ka yebité et commis problème surtout nga na otika la critiquer mutu pour na vie privée na été na obando critiquer ba tout cas à côté il y a vie artistique na bango et ça passe muyombe gauche de na boye c'est un papa père de famille père na biso na robando ya na TVT na bando cracher tam souci comme muyombe gauche mais artistiquement dans le baté théâtre vie penande na hôtel la ngwa te place au via kosibiso place au salami wana za artistiquement na lukana critiquer mais so lobi boyo yo ka ba misu ba bio azaki impoli parce que bato ko ça la différence entre impolitesse na ozana franc parler ngas ko na kana franc parler ngana rana franc parler place où les vrai dans le baté à Rosa sala émission bien au moment de cette émission bien on retourne à salon siko to solo là banda pe bato bando ya mangabo eza première émission donc moi pe ande na na plateau oui donc on mona pe mona rotatelo mpande on reto solo la biso mbale c'est que on sentir émission ils en a bandenge mombe so na biki rose parmi bato na sana bon émission na celle na rose émission bien moment na moment si mo betam ça ya manga pe émission aniongi ala bongo poani ezo orgueil eza so pendeni donc na kana ngorgueil te bato banga ko approcher ngeza de loin mais so kutena nga pe na yo mona ke yango na pe simbote pa ya mon ami personnel le président fils et Kiama Kiamazulu Kiamashumu Kiama bambote siko sala président to kutana na tamu ke to se comprendre ba moi timbeli ki habiter noko oyo place ono kene noko place ono kene te surtout bato mona ngorgueil bato bazaka faible na esprit. OK. Au moins mutu soit faible, il y a des lois bando juger mutu na ndenge mo boy. Pour ça na pembe na ngo comprendre. On comprend pena que obité pour les noirs ngo pena
aza mutu malamu ngadi yana kana ba sœur nanga ba Gisèle Bokanga ba vie nanga fils Bokanga Christian Pano Bénédicte Manunga siko na kana ba to bongo siko na ça l'histoire gay ndeni pourtant musuma 10 mois senga yuta libande yo kota so de yanga no la ba to gay c'est que la exikena nango obola numéro les omoni pena les plus pauvres ya ba président nyonso ya théâtre nga président les plus pauvres na bango siko mais siko mutu pa leki bango tout na ba film ndeyo ngai bilanga ba film Poncle aussi la DG na biso ya maman Georgette na so na oloba émission maboke ah ba émission maboke nde makambo charge ya émission na ndenga mabete ka nde président autour ba vérité ya bokabwanité il faut ko loba nde vérité so émission maboke ezali il faut ko loba ti na ndenga mabete président banani osepela na bango na monde art o vraiment so tali bobite ya yo azwa bien yayo vraiment kotanga derrière une génération jeune nyonso génération jeune nyonso na rafan na bango jeune nyonso ba jeune nyonso génération na biso ba jeune nyonso pour na longoli de ba vie génération na biso ba jeune tout na sepela na bango et puis ce qu'on a bindé na tanga ba comme place ba problème comme awa so nga tanga mingi bato ezaki yo mo pena so tali bolobi pena non hier ça la bien neti président Jerry Matondo Mopila so so mobile na PC ba mbote siko za président Jerry Matondo na PC mutu so sala bien président fils Kiama Ferrari asala boulot bien Mams na nous chef la mutu na ngai ya Gwero asala boulot bien président yoka président na boka bato président pardon na katu na ndenga mukia na ndenga mabete na kati yo pona oki de liste ezebele président siko banano linga te na monde teza pasi pona linga te banani na sepela bon banani osepela na bango te na monde a otali vraiment biya oza pe vraiment TV bobi osuni olongoli ba wana sepela bango te bala pe belé oh de otangi déjà ba que de liste là na comment ba te trop ba yemba ka yemba na ba bina binaka na sepela na ngote et puis na kala raté donc na mona pena ke elo moya spécial e robi makuna te ba ba yemba ka ba bina binaka na zo tota bango te surtout bato ba ko tsa ba insanité na bébé ça méga na rapport na oketa bino na tati na participer na lisumu donc bango pena wana déjà ndé moins bango et puis son comme ministre de culture to luka tout ça ordre mutuna mutazonga na place na OK merci mingi na ba fan ya maboke pour bozala ki toujours branché ya kolanda émission na bino na sepela mingi na ba commentaire na bino pour ça rabiso ba bien ça la rabiso que toi améliorer musala ngo ko atala ka biso nyoso to yebite to za ko apprendre pour le battre le président Apollo Noir le président charge ba président ndenga mabete vérité ya bokabwani to lo bakama kamoza na page ezema moza clair président mo 2 ou 3 personnes ba mbote ka ça la bien Geoffrey Yengo depuis Soudaf vinanga gelor mabokolo MB tozo zela kaka maître Goucha Mukila ngando na pesho bambote belé wana ba délégation fan club Apollo Noir depuis Soudaf c'est l'île donc on a le droit parti politique c'est l'île nanga Soudaf na pesi bambote et pas Jocelyn Oka commence mobile na emo apopia mukolo depuis Algérie na pesi bambote na ve ngai Thierry Bozene garçon Teti le patriarche depuis Bruxelles Arlène Pakou na kena baninga ba Paris wana namoni Christa Cavassis au parisienne na pesi mbote na Ambaski la patrona depuis Paris Laetitia Mampuku sœur nanga Gisèle Bokanga bato Allemagne nanga Christian Pano fils Bokanga Ponclem aussi la maman Georgette Ngabana Jacques Batabela donc na apena na bango belé ba Emmanuel Bolio c'est président za okoka donc na apena na bango belé combo déjà c'est vraiment donc numéro na biso contact na bitondre de to chité plus 243 89 92 73 889 plus 243 89 92 73 889 on a pena subu contacter biso directement bo sakande Olga Mbamwa salaga ndé Jenny la perle à salaga et puis bato tout ba na besoin de produire biso bo pesa no chance no et pas ba jeune bo pesa no tala bango à part kala na kisi ba ne loko ba l'équipe biso merci pour notre bo pesa biso pena no chance ba jeune non et puis le para ba loko ne muto ya na coupe bon d'ailleurs bo monde ya savoir na bango bo yebisa biso te ke bango ba l'équipe biso pour bazaka no ndé kala bo pesa biso pe ba jeune no chance bon découvrir pour savoir na biso. Merci beaucoup président pour la présence dans la carte ici. Ngane tu nous remercie bino surtout na pesi papa Cordon Jimmy Mukendi vena biso ki tambo ne tombera jamais na pesi mbote pas père na biso papa Timothée non na éviter quel accueil papa Timothée Nzambe abate la pena ba kisaba mikolo belé et puis merci na KNB
na kopenser na biso kobenga biso pena na plateau ya kitoko boyo sa émission na ebité. OK. Bon, merci na bino nyonso bolanda ki émission maboke babi boza toujours branché boza la connecté TV Zangonga to pesi bino mbote poso okata te meto kati poso ezate bye. Bye.